Vraiment. Alors, quand tu as oui. Dans l'ensemble, c'était bon. Dans l'ensemble, c'était bon. On les a internes. Il y a interne. Bonsoir, Alex. Voilà. Oui, il y a fanatique qui na réalité. Ah, wow. Nous allons apprendre à boloba. Il faut sentir le modèle, le bâtiment, tout bâtiment. C'est la boutique. Nous allons sentir la boutique. Oui, bonsoir. Bonsoir. Nous allons sentir bon, on a quelques questions à reposer par rapport à Wenge, quoi, parce que chose va faire na Wenge, chose na Wenge, et bandou les toi Wenge zala dame tout na votre présence mais tout ça dans la billet. Si ba tu vas participer na ndou la Wenge quoi. Ngana lingana iba juste loko moko tango bobetaka. Est-ce que ima bolandaka moi ba faute les karanasima ou les karananka bongo ina percé. Et yami balé nangaki na poser sous question moko pourquoi ya mokolo azobeta te parce que ebi na tango makambo ya mokolo solo yango to matina retard ya matina retard oui ngana matina retard nangana eba juste ya mokolo azali na matanga amoni tant tozosala préparation ya concert africain ya mokolo azali na matanga bato tu bayebi azali na matanga tolobalobi yango tina na réseaux sociaux azali na matanga na préparation ya omoni tapis rouge takumbelaki baza bango nyonso parce que ce pe ya mokolo azalaki abetaki bato ya tapis rouge mpe benga bamatara nabi tokamuta tapis rouge omo mutu mosu amatara bongo ndeni tapis rouge abetaki te dans le roi de la forêt yamiki aza na 3 solistes mpe azooriente oyo azoforme aopesa makambo boyemo bayebi ndenge azokabulila bango bandule tout le monde abetaka. Ouais, parce que ce total qui bouissa, je crois, et bêtement à 3 solistes, hein, mais tout le monde a apport et à soliste même maison mère, même maison mère, même maison mère, avec un japonais flamme kapaya, ouais. Voilà. Et où t'as la maison mère, tu as la guitare, voilà, tu as quoi soliste, et puis, bangonio se va au pays là. Si tu faut accepter, si tu le roi de la forêt qui est là pour que l'objet bango misato, bala makasi. Bon, c'est quoi question musona zaki nango? Question musona zaki nango. Bon, au fait kozala na 3 solistes eza bien. Siko apport à ba soliste wana mususu eza nini? Parce que ceux qui tomeki koloba loba mingi ebikaka toza bato ebele na kozwa temps ebele te. Apport à ba soliste eza nini na kati ya Wenge. Tomona tango ba flamme baye na biloko pa bamboka lia baye. Siko pour le moment bien toza na 3 solistes. Siko ba soliste wana bazo porter les biso neti tout na question oyo. Disait tout na question ya boye. Eza nini? Eza ke baza ba nouveau écrit bango misato sikoyo yango le roi de la forêt pesi bango départ unique donc na départ unique babeti eloko ya bato te babeti eloko ya bato babeti solo oyo bango moko ba créer po vane boyebi moto akrea mélodie wana eza ya mokolo na Tchad zelele sikoyo mais na studio bato totali na maboko na fini ekosimbele pa dangola tu vois Dangola, yo ni atango awa ya mukolo yo beta mi solo tu vois mais ba créer ba solo na bango tu ko tozela départ ni ke di matota la nini ngo ya la monde tu vas bien sortir à solo pendant le générique dans les sebe belé zongana yo na ba Alex Tima tombe du ciel ni surtout tozela le ba décimé na to boka départ ni na kati uti mais oyebi ke go c'est ndenga repona ba fanatique de sécurité pour repona stage mais puis banga ba ki ba kapena ko eza au fond de toi mais au bout épisode ça qui ba life où tu ko le kapone ko ba ke to matisa igo sente no matisa igo sente ba question na bino ese bozo poser
azo répondre mais yo tuna tapete ah nana tuni kutute bakata nana tuni kutute bon natikeli yo tuna kali bon nako chef mabiboya j'espère que situation de musique et comédie na Congo elle comme makasi qui muta be comme makasi qui ndoki comme makasi donc toi na confiance na bino makasi pour na départ ni parce que ya on est aussi ça va billet ya on est beta ba soldat ya on est robenda sous bat donc beau décevoir biso te passe qui ndoki muta be et comme envers vieux au saranate biso to na ba raison la situation de question te nazoki la question na côté technique nazoya na ko la musa quoi tu vois parce que toi tellement na confiance na bino pour na boro ndenge zobima ekanga masolo mbala moko je crois que to tikali na Yemoko, le roi de la forêt à mon ensemble. Maramono zomona na internet ndenge zoya na ne ba oyela. Tout biso to bien on ensemble likolo bien. Na ne pe na biso na manyema. Ve na biso manyema. Tikilo na so sala sala. Ba otinda na bango mais yesu ka so ngana benge elo apema. Voilà. Donc il suffit qu'on kir dans ko tchabwa pas souki. Vous comprenez? Ve na biso manyema wana wa manyema. Vraiment. Na comprendre na wana ba otinda na bango. On a question à la force T. Na kote siko na question na ma. Lokola to na réseau. Moi to na réseaux sociaux. Pour sur la biso évolution mouvement la biso. Okozo monana, ezo bangisa ko ba parler. Bangisu fikini susu mambe salami kuna. Ezo bangisa batuka na parler. Vraiment. Donc au mato qui t'a dit egozala kaka. Mais biso to na gare. Because entema na ba wera salim biso na gare. Wera salim miracle na miracle. Lionel continue non question. Oui, question na moi plus parce que je crois que totika na 2 mois na quelques jours donc 70 jours 80 jours boy. Côté makambo tali ba visa na faut déjà revoir ça hein, parce que na on a mona ki lobby wana na poso mona on a Adidas Arena na poso mona ngo wana ba danseuse wana ba chorégraphe na peine na poso mona on a Adidas Arena. Ah oui hein. Surtout ba chorégraphe wana. Oui, presque 80 jours faut vraiment retard ba visa vraiment retard ngo sérieusement. Papa, t'inquiète, quand tu as visa, tu as vu que tu as un sati mobile, tu fais belé, tu as un visa, tu as un long séjour. On a 3 ans, catholique, on a Jamaïque, on a 4 ans, 4 ans, on a 2029, GB, on a 2 ans. Au moins, tu as un sati mobile, déjà, tu as un visa d'aller, là, tu as quoi, Michigan. Donc, on a un nombre de mots qui ont déjà. Ma solo déjà préparé donc nous sommes dans la mission en Basile on a arrivé à Grand Paris Londres t'as tourné Londres Alex Timayebi pour le là on a TVT tu veux sur la visiter on a tout matin vu des fois Londres donc toi t'inquiète non c'est bon pour ça on m'a casse au spectacle il a tellement danger au Saranati. Ouais, parce qu'on a fait un animal ou un basi. Faut déjà un visa na bango. Ngape na lingi na pouye ngape na likambo visa parce que de lingi le souci de zoba stress. Auto ala ki na ngo surtout na grand arena. Parce que na grand arena to ala ki vraiment stressé. Oye ba est-ce que réellement orchestre ou combattre ou combattre. Mais comme tozana ne n'attend donc vraiment bah tu administration bah ça la biso plaisir parce que au sachu auto mona qui lobby la tata on a 75% l'orchestre on a ba visa milai. OK 75% on a visa milai. Non tu go ba tikali wala dimanche on ça la rapide dinara ba na quoi dinara Bunda quoi Gino na Angola déjà maman déjà il a eu la régularité barateka pour il a juste na jour to betana il a café
Mais Gino, on a déjà membre. C'était Alimonda pas Didas. Ok, Ouais. ok. alimbo nana mwana ndako wana pire petit ya kala oyoki likambo à répondre bien pour la générale te bovandi calme quand on vient sur la ligne semaine prochaine au te bo lo be sur général aza wana bo ngai nangaki nayebi te so eza critique parce que tokobwaka ba fleur te s'il y a quelque chose à dire pour l'avancement mouvement pour to solo lango pour to yeba kobongisa normalement bon nayebi ke mutu na mutaka na lito ina ya koyoke la musique. Moi je crois que wenge pour le moment parce que toyoka la musique à Congo ndezo beta. En tout cas bosala effort wana na sima pena pona nga na osanti poison te. Poison pena wana raison. Poison na osanti ra te. Okomona ba partition ba musique bazo ko na ta ba musique ba ko na retard. Ezana eloko moko au fait banzembo ezo betama mais ezo betama pina ndenge ba betango te ke ba interpréter nzembo ndenge webi ke a Chantal bandaka boye ouais nzembo atabo interpréter ngo à 100% te matano na quelque 80 quelque et ça la biso le bien bo meka obongisa eloko wana si mapena bo meka obongisa ngo moi bien en plus na ba chant ba break ezo le ka moi trop ba break comme moi trop. Et là, on a fait bon, mais carota, là, on a moins bien ça, là, bien. Non, côté, on a dit côté, côté orchestration, on a raison. Tout ça, le nouveau écrit, la ciment, les belés. Il est au Kangamaka, tu bouger, tu bouger. Le départ, il y a pas de main, il faut se bouger, bouger, le temps, bateau, va rejoindre le biseau. Quand on s'adapte, au côté, parce que combien de filles là, il a interprété nzembo obo l'hôpital on sala so audition na obo yo mo kususu oh il a coupé beta na sebo oye na ngolo susu to améliorer né comme ça va tout bloc les autres comment ra bloc na ndete zali na bana mali wa kinda mais to yambi na simana ebele donc to kota to coller to kangisa to évoluer totally dans la grand Paris so qui va disque les beta majoano au contredit ngate au kali nule beta mati donc ça c'est que to kanga parce en pleine formation biso mo peut en pleine formation au kanga ça kanga to beta na arena o to beta na bango to beta na tipo formidino génération Bercy Omar ya kombi la maman de jumeaux français bango to na bango to beta na bango morote mo so to beta na bango morote. Après mon bango au moins la amélioration il y a aujourd'hui les sommes les océans européens s'attendent là tu as raison on a un break on vit dans nzembo on les a idéologie là bas taxi de l'euro de la forêt on a pas voilà tu as la pour répertoire mais quand on a relevé vous n'avez pas de maison, maintenant, dans la plus de 2000 et 3000 chansons. Sur un thème, il y a un nombre de morts. Il y a pas. Il y a un autre photo, il y a un autre côté de l'idéologie pour pourrir. Et la concert, pour remettre à 3 heures du temps, mais il y a un thème de l'idéologie. Quand à partir du roi de la forêt, ça a succès, ça a un pour pourrir. Donc, break pour changer, il y a un break pour changer. Bon, il a peut-être trop bête, on a dit que ils ont un battant. Il a un battant. Chef, pour nous, c'est trop bête, il y a un côté. Pourtant, il va concentrer les questions pour toi. On a même style, même style. Ils appellent un dingue, on est là. Bonsoir, Hugo. Chef. Na lingana natuna mwa question moka vite fait pona okota nanga boulot nanga betaka mwa natuna question mokosi na éviter soki na maxi single zoya so bosali mwa chambre ko na système kaka yake ndenge fula ba musicien ke obebisi mission basali vocal ba Chantal to yeti ba départ ni les loko la et maloko la Alex mon Alex de ma vie ayam na César. Ah.
On veut comprendre. Donc, départ il y a générique. Nanzembo moko oyoka Jero ayembi wana, Neymar ayembi wana, Michigan ayembi wana, Wow. Catholique. Waouh. Bayembi bango 4. Bayembi na le roi de la forêt. Travolta, Inongo, designer, bango bazeli namba. Inongo, designer, Travolta na Dinara. Bango bazeli namba. Po bango na moko te ya ba kotisi. Mais dépend ni rumba ya Patrick Munyomo. Ya Patrick Munyomo, bayembi Jero, Neymar, Catholique na Michigan. Ya oyoka penza yoka kolela ya bana. Wow. Bon système. Panzi penza. Ligo Sente, surtout Ligo Sente. Donc toi Ekiex. Ligo Sente. Ndenga mabete totala wide mais Michigan makasi na vocal là. Michigan tout cas. Oyoka abuki mir. Abuki mir na nzembo wana. Abuki Jericho. Ligo Sente. Ngaka na yeba bongo quoi. Ligo Sente yo, il faut nous avoir un TikTok boyata par mois une fois. On peut savoir sur la compte l'année. Oui, ça va poser la question, on va poser. Au moins que les sur la CPLI. Vous, il y a une chose qui est en haut. Il faut que le chef fasse là. Chef, il faut devant les calmes de 2 euros. Mais ça, ce qui était le roi, t'as beau tenir en haut. Mais là, on va féliciter phénomène lobby, Fiki na lobby de la forage aussi sur la Fiki na Tiffany Kimbeni, moi tenir en haut Tiffany, mais la monnaie pas cadeau dans les lots Tiffany. Ataba, parce que qui était au continuer à boire, ta fleur, thé, rose, thé, nini, thé. Michel Mboli, tu as autorité morale. Formidable. De la forêt à l'Etima, on est dans le BT, Igo Sentazawana, on s'est payé la Fiki na lobby phénomène, l'énergie, le courage. En tout cas, maître Bafikine. Ouais, phénomène avec la volonté. Idéologie, phénomène avec déjà calme. Idéologie, tu es dans la Fikine, Wera, dans mon salaire bien ma case, c'est un magicien. Yo monte Fikine, on est bétami, l'équipe propre, on t'a l'obésité, tant que ça critique les gars, avant d'y biso bakonza live papa wana igwe ya leka ba niveau voilà abetelo ko sakana te bakangi minoko bango nyonso sui ah phénomène ya leka ba niveau aibi na bango. Bonsoir Hugo. Bonsoir Hugo, na moi question na ngala tuna yo lobby pona mona ombi na ba rep lobby pe sur na mona ko na concert pona nini ezalaka soki ba musicien baza kobina po bakota na sebe mususu omona mo batelemi bazotala na sima. Mais wana ba répétition ça va net ba concert a minene ne lobby pe salamaki po bakota na sebe mususu batelemi bazotala na sima po bapesa bango passe, alors que d'habitude ezalaka ke bon bayana ba wizale ke bomba la moko sebe ne koti bomona lito ebika ah sebe no to bina bu mais et comment kozonge la mix sur la répétition problème ça et problème ça profiter de voler ka ala Alex Timba au moni biso de to sala de to kita banzimbo bon to sala nzembo na nzembo ezana break na omo we suka na et puis après quand to song ba combo wana mutele wala ta ba 10 siko to koma kotala atmosphere leti no batela sima de for nous nde to mona ki show ezalaki esprit ba rumba mo ile wana e bali de modifier système je le vois de faire tele de kota ko memi bateau to kita mo mpe bo ko to le manifester ko de pesa ma to ya pesi na sima to ya zo zonga ba batali biso to ta comment to lo bateau to tala na miso to sala geste. On les a pour monter le temps. Ça va. On est bien tout le monde. OK. On est là non, côté haut. C'est maman pas. Ouais, l'homme so ngana tuna na bi kaka ba même ba remarque na ba répétition ba jama to ezala trop. Le but c'est ba jama to bo siko na yeba est-ce qu'il faut préparer kango avant te ce qui est conseil de dire que bon
ndeti kosala boye ezala boye bien soki ke likambo aloba ezali soit moto abimi azonita ndenge asima bosoloki mpo mo edérange ke no bon public aza kotala puis baja bamatoyi bon mpo na continue mpo na silisa lobi le roi de la forêt asala remarque moko ya makasi epai ya nani ya Jamaïque façon ya koexprimer soki azobwaka bakri na ye il faut azalaka clair et puis na sepe na makasi mais normalement babiloko wana soki moyen ezali boka travailler na ndenge ya nini ke tanga obwaka cri ezala clair ke bato ba comprendre yango po lobi na monaki les rois tanga yebisi avec là nakati malobati phénomène apesaka elengi apesaka sentiment apesaka na kilo ya cri phénomène akoloba ke olobi boyete eza mpona alamusa bato batia matoi na cri wana abandango lelo ta bandango tongo phénomène apesaka elengi akolobela mo babi te bana nayoki boyete eza belengi po cri epesa sentiment eza na vacuum nango wana idéologie ya phénomène papa wana kolobela ngo te abeto ba brigade trop brigade lobi nini brigade ba yokite loba eza ba ilengi wa biso ba na bango asala ngo même là na Bill Clinton pe asala ngo mingi surtout na concert à Bill apesa que les gars apesa valeur à cri na lobi pas phénomène et puis asuka ndengana yeba vision na bino ezali nini bino bakondi mpona deuxième équipe namoni ke kuna babeleme ezali babeta kitoko en tout cas na sepele na bango vision na bino soki eza nini baza formation ka vision wana pépinière bravo tauta na deuxième équipe wala uta oui mais nayebi 2010 2011 zela te yaya 2010 2011 2012 Eri Sente na première équipe nga na deuxième équipe na ba Travolta ba Riss Matalien na Robinho Mundibu dans le niveau ba Diego Milito ba Deodora wa deuxième équipe na biso ba Nicolas ko uta wana donc ya ondo ubike ba beta ki bien de la pépinière moko zana pasale ta ba 12 zana chikapa wana mnemba ke non la suka Chikapa est malwa ferré. On est là, ma belle chez nous. Voilà, voilà pépinière. Eza pépinière. Biso tout au Tawana. On a posé question avant d'appeler sa parole. King héritier, bonsoir. Hugo, mais les rois à Rosala, il y a PCP dans la Batouana, banana, deuxième équipe. Ça y est, du plein à Bango. Pour 12 ans, papa, 12 ans. Voilà. Mais travaux qu'on peut à ça 12 ans. Travaux à ça 12 ans en plus. Surtout la compagnie. Il y a lobby les rois de la forêt. Ako yemba tana ba There you go. Mais tu vas faire 12 ans. Alex, la bosse qui t'as ça combien d'années? Travolta, ça a 12 ans. Ouais, King héritier de Alex, la bosse qui ça pona si ça quitte ouais asuka. Chef Hugo. Allô. Ouais, King héritier posé question non? Moto na linga na poser chef na biso na moni kaka yo loba na yo eza toujours sala toujours yo loba na yo question na ngai saka na tuna kaka chef na biso ko sente et question na ngai tali kasito et moi répondre ngai question na ngai saka chef Hugo azana kini auto beta fikini bata nyungu bateli pembeni donc voilà question na ngai za boye na yebisa chef na biso Hugo Sente ayebisa petit na biso Jamaïca il fallait abongisa kasi moni toki osana moninga na o bosa musala moko eza bitumba te yaza ennemi te
omoni animation eza bitumba te animation eza bitumba te na kote wana ifale Jamaïque abongisa yango namoni ndenge azokende kaka na collègue na ye eza mabe bakenda boye te ifale kaka abongisaka sikoyo ndio motu na ngai na tuna kaka boss na biso Igo Sente voilà nani Jamaïque baba guerre monsieur ezalaka nango loyal bon ya oyo ta mosusu omonaki wana mpa na biso netokana moboto ebi eza yango bongo oyebi bango te bayembaki nano na geo bana bango meme moral ma mosusu nde ezalaka bon yo oyebika nde ezalaka meme na jido nde tonasa bajidoka masalo mpe bovanda ene leo na ntongo bo meta bokomi na bashi batie bino na ye oyokele marater yo oloko ofiakola ye mpona bametre basekela ntango ekosila meme moral eza sele nalobi teke atindi ye omoni eloko ndeko asoulevé eza très important na maison mère bato ya sika bayaka bazaka très combati ozo comprendre soki motu moboye atika ye aza na makambo bopesa ye chance mais eloko esalamaka mingi na maison mère soki moto aye sika ki aza na makambo peut-être fo bafina ye nanu soit déjà nde balobaka 12 fo babeta ye nanu eloko wana bongo mais ezalaka mwa bien te omoni biso tosala baanalyse ya ndule na ndenge mosusu c'est l'un des choses opesala bamisa maison mère bakima to na poto parce que bozaka na façon mobo ya kotraite bamise so baye sika ya mwa bien te ozo comprendre déjà moto aza na kobanga wana lobi bazotraite nga boye est ce que so bamemi nga na mikili nazonga o ndeni donc c'est l'un des choses omoni na vie fo kokotaka na baréflexion mosusu place bato baoréfléchir te pardon baanalyse mosusu fo kosala yango mpena na ndenge moko otali mpena non façon eloko esalamaka eza mwa bien te kote wana mpe boseye mpe ya kobongisa soki moto ayebi mosala bopesa ye chance ezala bien yango eza ata ve na nga Alex ayebi kaka makambo nazoloba eza ya solo ayebi ka sikoyo oyo na kote oyo Jamaïque azokende aobeta mabe eza bongo te bon en fait problème wana eza nini photo ezala claire Jamaïque tango azozwa temps ya kobwaka azoso privilégié ye moko azotikela roi sabo espace te yango naloba le problème c'est ça donc biso sikoyo étant fan comme toujours remarqué loko wana chef Hugo il faut bino bosala en sorte que cohésion il faut ezala parce que tala komona yango CLE na Bill Clinton bazobwaka na cohésion même si Bill azana na moi pas d'avance mais CLE peut akoya donc et loko wana il faut Jamaïque atikelaka mpe roi sabo espace na ye abwaka parce que Jamaïque azokata trop roi sabo même ezala na barépétition azwi to molai le temps roi sabo akoyaka moko repesili ezosala elengi te bakri nyonso alingi ye moko alingi ayemba bakri nyonso ya wenge ya maison mère ye moko alingi ayemba yango nyonso eza bien te Ouais, c'est ça, Igo, faut le micro, dans le micro, Igo Santé. Voilà, mes amis, là, c'est vous posez ma question, vous allez dans vous posez pas Igo Santé. Vous voyez qu'on est là, tour déjà, Igo Santé, face à Igo Santé, peut aller à répondre presque à ma question. Voilà, effectivement. Ouais, Igo Santé. Makamalobi pour na wasa bona Jamaïque on va arranger. Hein? Ça nango guerre mo loyal. Otala na lote yo mo di ke bina seleo bila zaki na pa, mais c'est dans no yende pe mo mbale baza. Jamaïque na pa wasa boka zunda. Donc timité ke kende bon. Bare na ba remarque pour le sali na fanatique sali. Pour bon ça. Mais ba ko mo pe ba ndé côté parce qu'il y a ndule.
moi siko bena na triphase bakokoma ndeko so bakomi na bondeko makasi kikamara chekoti makasi ekita bulo soki po azoya na guerre ya bulo etinda mpe ye akoluka mpe po aya na guerre mpe ya bulo yango eza la force baomata voilà Solo nasi question nini ya suka pour comme suka émission na la question violente ngai question na nga suka ezaka question mais toza pe na posa ya mukolo s'il vous plaît toza na posa ya mukolo tomonaka ye abetaka te basu bazobeta oyebi na kotala bana na kotala bana na bibi pena na temisi kona balabala mpona azokutaka live na mpona kati ezala dérangement merci beaucoup osali bina bien pour bala na telemi na bayaya baye na banani donc lomo ozoyoka déjà ça va yakuza nyonso banopesa bamote baoyoka balekute donc fona tinda siko bona sola wana lifanta kitoko merci beaucoup tokompela suka na ya live na biso mes amis ba tata ya mukolo obeta parce que lobby tobandi préparation ya Didas Arena oba nango lobby lundi on a 2 mois préparation vraiment ça c'est bien comme dans la suka ya live na biso aussi à chance macabre balobi mon ami de Lyon donc voilà quoi et puis Mehdi Tima Dibungeni monsieur l'écrivain balobi Mehdi Tima Dibungeni monsieur l'écrivain puis ça comment pour les berne bambo te belé là si vous allez courage toujours vous en avez on a assez